www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. Bonjour tout le monde, merci toujours d'être fidèle sur notre site www.potonapoto.com. Aujourd'hui nous avons fait la descente sur terrain. Article 15 ne tombera jamais. Na motokinando ozwa. Toboyi bakuluna, toboyi kimoyibi, toboyi kindumba. Alors le toyo kutanando koyabiso partout. Na cadre de travail car en plein travail, c'est un coiffeur à Katasuki nae na motokinende ozwa. Donc je salue déjà bonjour. Bonjour. Bonindeko. Bien. Toyo kuta yo na siège na yo na base na yo malgré tout tout le monde a tolté toiture té le monte mais base non vraiment voter. Oza depuis combien de temps? Bon déjà on a déjà 3 ans. 3 ans marcher les canons on peut bien Si les canons très bien. Est-ce que ba difficulté ni ozoaka par jour? Même si je nomme ce zaman à sec, je nomme sous malili, hôtel peu na poche, malongé quotité, on se retrouve à non déni na moussa. Pour bien que vous mettez nango, 3 ans déjà belé, c'est comme on a clair. Oui, on a clair, mais la difficulté à la rendre moussa les à la journée monsieur va te belé, la journée monsieur va te moi bongo. Surtout dans le cas talibanda boye apena moi risque makasi pour surtout ba période ba mbula ekozala so ba difficulté belé so mbula bandwa no kata ba client fo boluka bo bombana bo kanga biloko mbangu po to ça pena libanda ya mwandi ba problème ndi komela surtout ba ya mbula ndeko partout yeka na cadre musala malgré toute difficulté malgré tout emplacement na yeza vraiment favorable te mais abiko fanda na ndaku mabe ko senga pe mabe article 15 qui parate moi si to mobali moi mukie ou bien mukolo ndeko partout ko initiative o zwa pokata msa okata basuki yango papa yango mama yango compagnie na yo obanda ngo banda kala ou bien te baninga de ba influencer ki yo ou bien yo moko fa na ndako bité lelo vraiment il faut na sa musalonga na osalelo bonga mona fa na ndako na moni ke no ko fa na ndako ezo simba te na ba ajo ezo simba te il faut ko luka mo eloko ya rolia angwana zo ki initiative ya ochamwa libaya na coin ndepe na ebokata suki pour battre bayara okata suki na zo amwa ni fiski pour na zo moyen vivre surtout na Kinshasa ba difficultés za mingi angwana zo ki initiative ya ochalibaya pour na kata suki na zo amwa ni fiski na sunga famille ngamo pe na bika na tomoni ndeko partout initiative eza bandakala to satisfaire bino malgré tout mbula malgré tout mupepe bo mebiso to bipona bandimi na biso internet to tika bomba koya te ndeko partout siko po bozo pe ba difficulté mingi oyambi mo amuke pokata esuki bébé mutuna no fragile ningana et ça là yo no ndenye misuso boy ou bien senga cher ou bien tondeni expliquer biso monda mkotana senga cher te surtout bana mike ba difficulté zo biso minginete nga ana okata na pen na gilet na ciseau de so ngende tondeuse zaki surtout bana mikende tondeuse zaka rapidement atazo tungisa mais tondeuse ya courant bala moko zo kata rapidement ezo melate zo sila wana pe mona ba client bazo remplacer rapide tondeuse zala bien ndi non ça na pen na gilet donc problème pende zo anga mo tandi yangwana. Nous on à peu près combien de temps pour aussi ça? Ou bien par jour au banda au Katapé combien de personnes déjà? Par jour on a 20-30 personnes car on a client mais tellement la message j'en ai peine d'être na rapide na ou la penalité sur la zui na okata na ou la penalité na si ça rapide venant. Concernant Moussala, non, pour te dire bien que Babi bato misa ma bon de bois bato bon ok bato a fandi si mesa na yaza ba client ba ya pour bino cop et tout là vraiment té cop et tout là té cop ezala vraiment ya chaque jour ba fidèle na yo bato ba ya kai papa tout bato ba banda na o banda libanda nde to zabo
on peut se remercier bon ndeni moi un mot pour na ba client na ba fidèle na oh aime sumbule besi bo kimina bon bo ke obata mambule sili kana bangwana boye bo fungoli obanzo samsana bon ba fidèle na bazali attaque no atambule si beti ce que sili so na yeka na cheli ba fidèle na bazali pena ke no ba ya kaka atambula ne beti mais suka il faut ya na kati bango na se retrouver moi na fils ke wana isungi ngai do ba fidèle na pena bazali o atambule beti bayaka so mbule si na kati bango en base na yo fungama na heure ni pour msino ko bate na bien moi ba oya ngai ba na staff base partout ko base me fungama heure ni okanga peu heure ni ou bien ozala no gentil na batu te ba misu bazara rien à faire ba client bazate ozu bat ba yo fandisa yo est-ce que ozala na gentil na batu bien ozara gentil na batu so aye okati su ke bongise muto e presili na bon ngande na bina gentil na mutu nyonso pourquoi ponga salara bana mike bayaka mikolo ba jeune ba papa do toujours fona yamba bango bien na toujours gentil na bango pour musale kende bien pour musale kende bien yango za moya ndeko partout article 15 karato boy bisenga senga botanda ngali si no esili te mais mutu déjà ngali bon so esili ezandeni ya boyine kimoyibi habite atambula tamoyi na sa mo base na ngali baya na ngaka ma deux so bana mona wana et bon bino ba bota biso bo fa na ndako matolo jusqu'à quand muta pesa rayo oui le la pesio lobi pa muta ko lemba yo pourquoi ne pas bolanda initiative ya ndeko partout ndenge osani musabo ce qu'on ndeko partout un mot de la fin te remercie on a nous pour nattant on dit mo pesa biso malgré tout musala on dit mito na caméra na micro pour répondre biso clairement concernant musala un mot de la fin pour na ba fag na yo pour na bato ba Hollanda yo na Kinshasa ou bien partout ailleurs bato nyoso ba Hollanda yo conseil ni na bato bara na via matolo bato ba bona ba article 15 bato ba linka ko dépendre na bato conseil ni nyoki opesa bango bon un mot de la fin na ngana lobaki non na ningo tuna ngai kino so na fungula heure ni nga fungula 6h30 ti 18h juste na kangi po mulili na la libanda bani mais pour na bato bayaka kokata suke pananga na pesa bango su courage bayaka ko continuer nde bayaka pour nga pesunga nga makasi siko mbambote na yo na bato ba Orlando bon bambote na wana pesa na massa na président wa telo président de Playboy na busanité massa na magachu pe ba massa na ngibili bayaka mettre nzete pe na busanité champion do shawana ba massa na ngai dona pesa ba bambote a trop quoi. Merci beaucoup mes chers amis internautes, nous étions là avec notre frère Patou. C'est lui qui a préféré de satisfaire ses clients, il a préféré de choisir sa vie en travaillant, il n'a pas voulu faire ce que nous, la majorité de clients, nous avons l'habitude de faire. Nous faisons que manger, il a dit non à ça, Dieu lui a donné ses deux mains, ses deux jambes, ça lui laissé débriller. Alors très merci, restez toujours fidèles sur notre site. À la prochaine, bye bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babi non, donc la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock vous avez belleté, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne, il y a sport la carte donc. Football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc,
la famille de partout. N'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote na ota binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokese nezali ezali ko bokese nezali ezali ya bokese na makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe binope potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele.